Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Fidèle internaute, merci d'affiliter au Bopesa Abisso na www.congotempérature. On a maman Rosette la fleur d'amour, maman sociale, maman Oyo, Yabani Belé, maman Yabadon, maman Yabani Belé, maman sociale. Lelo, tout kitaki bongo na précisément na commune en télé, topé wapi o tozaki ba yimboka o balobaki pour na marche les 31. Tozo tuna bango moko mituna moko pour na marche. Il y a le 31 décembre Oyo bato opposition. Bah, tiens pour le 31 décembre, toute la vie, il y a moko, na caméra ya caché, il y a Shadrach Discourette, car n'engé zalaka. Bonne guérison à Macron de la presse, René Abiri. Merci à Jordan Kambala. T'as l'ambarbena image yo. N'engé temps normal, tout l'exa micro, mon to kuta na sima. To kane to ta musa micro balader na biso, ya caméra cachée à Discourette. To mo ici ndeko muso a telemiawa. Ndeko bonsoir. Ouais, bonsoir Discourette Shadrach. Oui, bien qu'il y a un fête. Ouais, très bien. En tout cas, vraiment, période où il y a période consacrée à la festivité, quoi. Donc, Noël, déjà, les qui toquent, tous les asco bonne année. Vous fêtez Noël qui toque? Tu fêtes Noël très bien, donc il n'y avait pas à dire. Noël est très bien, dans de bonnes conditions, quoi. Oui, bien que manche, c'est ça le 31 décembre. Votre opposition, le manche, c'est ça le 31 décembre. Fait que vous allez l'église, donc vous fêtez. Oui, bien que marche, c'est ça le 31 décembre. Maintenant, marche, c'est une histoire politique. Maintenant, bonne année, c'est une nouvelle an, quoi. Donc, marche, c'est marche pour la politique. Nous avons la douceur, bienvenue dans la politique, quoi. C'est la bonne année, là, parce que nous avons battu l'Ibiso durant l'année Mobima. Donc, c'est pas. Marambo Taliba Imboka, pour na biso nyonso, ils ont pour na baï politique, ils ont intérêt pour na biso nyonso. Donc, yo le Talika bat politique. Ouais, tu sais quoi, on a dit que politique, tu peux politicien. Fait, tu peux faire un biseau, mais tu as toujours essayé. Et à journée, vraiment, les 31, c'est le cas veiller, ça dit que veiller. Tu comme ça, n'a pas parlé. Après, air moro ou désert, tu bimi tu fêter. Tibo n'a pas tant tu payes, air moro tu payes na biso. Le bibo n'année zate, marche et ça les 31 veillé, et zate, église morte et ça la veillé. Yozo le boke ne veillé au fêter. Discours et caméra cachée. Moi ni kini oyo, kini to fêter à kaka. Donc année passée, le 19. Makile tanga na babimena na balaba so neni ngapya politique na kipa ngote makile tanga te biso tout bien ngo mais to feta ki kaka donc likolo pe ko ya na ngote na kino na Congo ata likolo ko yi e amoto malsango to fete qu'il pleuve ou qu'il neige to fete bonne année yo a kino le kola ngate bi kino zalaka biso ba kino to linga moi feti moi d'hiver donc bonne année bon dimina ngate to fete ata soki les premiers marche bandi na tongo soki baba 9h ti 23h yeba na 23h59 avant minuit beta to fêter bonne année bondimela ngai likolo ekoya te message ni la scène ba diaspora no ba opposition au bota lo sikoyo à travers dans le monde pour yo lobby to go fêter marche ezate to kende ba veiller message ni zo lancer pour la marche jour wana oboyi makile tanga to boyi makile tanga na mboka message ni o lancer na ba opposant ba diaspora na pesi bino mbote boss nanga Josué Di Puma patron Congo France message nini message yango introduction message yango ba diaspora boza calme biso lola na lola biso to fêter bino pe kuna bo fêter toute autorité vient de Dieu to fêter na biso bino pe na porte na bo fêter donc fête ça vraiment erraté to fêter na biso bon ndimenanga to fêter ouais kin comprendre. Ouais, merci ndeko yo bi fête ça na ngo po msu ba bi fête ça te marche ezali obi que ton ba fête ba meilleur venu na moi 2-3 personnes rapidement meilleur venu na pesi na boss na bisa Congo France
Josué Dipuma, l'homme à la peau noire, à la tête blanche quoi. Donc veut dire mon nez na pesi mbote. Na moni sous mer Milan, on a pas adodi enfant gâté, staff net tout, à choral toi ba mère ba marabien, ba mère mi mon banque. Na pesi bango mbote, prophète Jean Ngefa petit poisson yeyo, na pesi mbote Raphaël Walukunka, na pesi mbote na masa na Cédric Mouna artiste René Abiri, Jordan, na pesi mbote. Maître. Bonsoir. C'est prendre le cas temple, to kutano kananzila par rapport. Meilleur vœu d'avance. Ah bon, merci hein. Le bara merci. Attends, na qui pas merci gars. Maître, est-ce que vous avez un moment de fête? Oui, naïbi que selon calendrier gréco-romain, calendrier solaire, naïbi que bato sengeli ba fêter pour na nouvel an, ils ont kota kaming te sengeli bato ba fêter. Mais bato opposition babi fête ezate, veillez ezate les 31. Faites peu à bonne année zate. Donc marche ezate les 31. Ba sensibiliser ba jeune nyoso que fête marche ezate les 31. Pour na bato opposition to pour na marche wana. Omoni yango ndenge nini eza malamu to eza mabe? Oui, en fait, pour Nangaï, on répondre d'abord, Nzamba Lobby, change ta position, moi je changerai ta destination. Donc, na ndenge et sengeli vraiment makambo kendele. Si tout le monde a besoin d'être guéri, si tout le monde a besoin d'être sauvé, on doit changer d'abord notre position. Au moment où on fête et zateka rapport au côté nouvel an, il faut pas fêter. Tu fêteras déjà chaque jour parce que chaque jour et là au moment mais on peut faire quelque chose pour changer notre pays et après avoir changé notre pays et on va fêter. Donc si je peux encore ajouter quelque chose, la fête va fête à côté ce besoin n'a pas si peuple congolais ils ont souffrir vraiment tellement qu'à un tel point même à niveau spirituel congolais a toujours esclave. Même Congolais à niveau spirituel, Congolais est toujours esclave. Et pour voir que Congolais est toujours esclave, même à niveau spirituel, vous allez voir que nous sommes le premier pays au Bassambilaka Makassi, dont nous prions tellement fort et tous les pays où peuvent souffrir Makassi. Pourquoi? Parce que la politique n'a pas de malamouté. Ceux qui te lobby, totika politique, to landaka ke pa nzambe, là tozo ki na makambo nzambe à la contre. Omoni esengeli na biso batu tuye baki po makambo tambola bien, ezo dépendre pe ke na pays na biso feza la malamu. Moi je soutiens na bande ko na biso ba catholique o balobi ke basa la marche na bango. Et moi je vais encourager na ko épingler mon ndambo marche on ezala ka marche moko physique te. Ezala marche mo ezala marche spirituelle. Ozomona mukolo bamba lobi baya ba sanctifier bateau tant mutazo marcher a marcher te pour abukelo ka bateau aiba mais a marcher na souci ya pays parce que nzamazo ban Abraham quitte le pays que tu es, moi je te dirige vers le pays où on nzambe nazo diriger yo. Ozomona change ta position, moi je changerai ta destination. Peut-être destination destin à Congo et ko changer na marche. Ozomona soulèvement ezama bête. Moi, vraiment, je soutiens Makambona que Batouba marcher pour un intérêt à Batou. Donc, moi, vraiment, je suis derrière Makambona. Mais ils ont la marche moko logique. Ils ont la marche parce que nous souffrons vraiment. Et nous qui sommes spirituels, nous ne pouvons pas être derrière Yababouzoba. Donc, pouvoir Kobote, le même Nzamba Zoloba, le paradis appartient aux violents. Batou Baza Nzunzu. Nde bango ba yebi ko arracher bolamu eza bolamu faut ko arracher yango donc ceux qui n'a pas ko loba bongo. Merci maître tous en un moment ya ba fête soko pisata moi ma meilleure vie na moi 3 personnes 2 personnes au balanda. Oui en fait na pesi meilleure vie na nga et pa ya ndeko langa mo conseiller na nga na zu mikolo yo Christa Doma na pesi meilleure vie na nga et pa ya ma mère à moi ma mère vraiment moi Élisée Chibola et puis na pesi meilleur venanga pas grande sœur nanga Clarisse Mola Flama pe na pesi meilleur vena Yomoko cameraman nangai Disquaret Shadrach na monyo sous le lot na CPL mingo yoko se prendre na temple vraiment merci beaucoup na poto quand na ninga ya caméra cachée tout le monde signe de gomuso azar bonjour ndeko oui que tout ça na moment ba fête ouais na yebi oui que tout ça moment ba fête na yebi papa tout ça na moment ba
fait moi ya keba ya mbutu to ba te Noël qui déjà to ba reporter bonne année to éviter déjà les cas qui to eza donc mbutu makasi. Mais pour la marche to pour la mobilisation au bateau opposition bazui pour les 31 balobi marche eza les 31 to ko skinde ba fete pesate décision on a to marche on a pour na yo mokano ngo jonde pour nga eza décision à bien parce que mboka na biso ekomi na dernière énergie nango tu vois comme la dernière énergie donc il faut sikoyo to la musamboka surtout sali bongo te je vous assure na 2018 et comme apena bofandi botali moi bébé na bino mo boy moi on a ça yenga boy quoi imaginez que to banu banga bamboa kala kala ya kamboa za ya animal auto no fa na ya infection lelo to ana ba vidéo zo temba vidéo kulte to zo mona chaque parler ba mo liamboa ba ni a route n'en parlons pas de comme kana moins 1 na biso bato liam to quand c'était que ya période ya passe ya Congo ne comme laisser biso biloko wana nyonso ozo comprendre kala to ebaka bonne année ce to comme déjà les lelo to za le 29 ce que le 28 donc on sentir mutu tout zandwe yindi makamu nyonso bongi donc on sentir mutu nyonso ata mutu akampia kama na fin du mois j'ai obengi ndeko na yo moka na poto sololi mutu ndeko na zaka na kina sololi mais ya www.congotemperature car on a par rapport à Mamboka il y a le 31 décembre ya bamba marche tout le monde ndeko mususu azawa bonjour ndeko. Bonjour frère. Ouais ndeko bi que tout ça na moment ba fête. Ouais, fête partout dans le monde. Est-ce que yo poso fêter tous fêter? Ouais, non fêter. Mais par rapport à marche le 31 décembre opposition basée décision na bango pour le peuple congolais ba lobi mandat ya Kabila esili donc fête ezate ba VP ezate donc mututu il faut en marcher. Est-ce que pour la marche on a yosa d'accord nango toza contre opposition? Oui, il est vrai mandat ya président Kabila esili depuis l'année passée. Bon, pour la marche opposition j'ai appris que opposant Basangani, une église catholique, il faut marcher contre gouvernance et président Kabila. Bon, ils ont Mamboka, ils ont Congo, ils ont marché parce que Congo, il ne faut pas se faire face, Mambozo évolue. Jeunesse na Congo, ils sont morte, c'est une jeunesse morte, tout s'est retrouvé. Même Yosa jeune, le roi a un jeune, donc souffrance c'est trop. Mais Basala on a l'ingé malamu, Congolais ils ont coupé trop, tous ont abouti à monter. Entre la majorité, l'opposition, les fans de tout solo là. Et là, il y a solo les athées. C'est la toute première fois où on a mon que non, lobby ko simba, les Congolais va vendre la solo là, bango moko sans minde les bazala. Donc, va continuer bon aux amalamu, va ça la marche oui. Mais il y a ko ça babilo ko ya batu, il y a ko tumba ba école et amalamu te. Institut école et c'est sika ba tumba raté. So tumbi école c'est une sous classe zalaté. Sans études payées aux en évolution. Les jeunes faut attendre pour venir à lobby. Ba marché s'il faut vous revendiquer ba droit na biso ba sala yango malamu. Et puis police asunga bango la marche. Police a été abanda ko boka ba gaz lacrymogène ba tirer ba bout portant et malamu. Ti bobo mara bande ko bango ba congolais. Et puis ko finga mokonzi mboka za malamu te. Ça ce n'est pas demandé à la constitution. La constitution peut si biso pouvoir ya ko finga te. Critiquer chef, oui, il est vrai, vous critiquer, action. Mais inciter chef, même la Mibeko, chef de l'État, ceux qui obéissent même bata, pour ça la prison à vie. Ma façon à Roloba, je suis pour ou contre. Non, non, selon Mibeko tant qu'intellectuel. Bah marcher parce que Mambolé Kamala, Mouté Namboka, Kourezala raté, Maïzala raté, souffrance et alliés sociales, tout fouti. Police Azalawana, Asunabana marche na bango. Mais bout portant tirement ezalate ko finga mokonzi ezamalamuté ala mutu atala ba biloko ebike Congolais souffrir ba solo là s'il faut laisser les pouvoirs azam mutu ça dans les kimia pour mboko ezamboko na biso nyonso même ba na village Congo ezaka ba kinoité même ba villageois partout on est tous les Congolais même les gens qui vivent à l'extérieur biso nyonso toza ba conseil nini au pesa na ba diaspora to na ba combattant pour bazam mobiliser déjà sensibiliser déjà jeunes sur bana ba kinya ba préparer déjà ba piner ba préparer ba bilo rebelle o ba moni ke ko ça ba
incendie na mboka conseil nini opesa na bakombata mpe oyo bazomotive politicien to baparti ebele awa na kini na badiaspora message nini onasa oui mpona bafrère na biso baza libanda oui soki bamarché ezaka mpona mama mboka na bango mais désordre te nga deja esalanga mpasi namona ndeti lobi certaines personnes bakokufa eza malamu te liwa eza eloko moko moto akoboya yango te mais akokufa mpona mama mboka tokufi trop bao bakufaki ebongai biso tobénéficie na bamort na bango tobénéficie te liwa mpona mama bamboka emo osala bien te basala mambongo même libanda basala yango na kimia toza na posa ya kimia soki guerre ezali ngano totema tosola boye te tosala yango na kimia. Merci, tout ça fait un moment meilleur vénayo na 32 personnes. Oui, meilleur véna peuple congolais nyonso bao baza na Kisasa, bao baza à l'intérieur, bao baza à l'étranger. Bonne année na mutu nyonso, nzamba za na biso, bao bazobela, ba ko espoir te, ba kobika, mokileza ya nzambe, mokileza ya mutu te. Tokutaki yango totika yango, kimeza la partout, nzamba za na mutu nyonso. Bonne année na mutu. Bonjour papa. Ouais. Est-ce que tu as un bon fête? Naebi. Fête en pas dans les années. Bon, fête en pour les moments pena na kacha kongwa fête za bienté. Ça bienté l'année. Bon, mboke za bienté, mbongo zo mona na te. Marche goûter za lobby. Faut marcher salima lobby. Pour na ko la sake mboke za bienté. Fait mboke ya bienté, ba para bazolela. L'hôtel à garage. Et tout dans la car mais nini ati. Ngai naza d'accord nango parce que si écoutez si là déjà mais vu que a violé les concessions yango wana ba pesa ye moi mikolo mais open ya lobby en tout cas le 31 mandat ne faut si là marche ko salema mais nako senga na bandeko ba auto ko sala bango marche ba buka ba bien ya l'état te eza ba bien na biso ba bien public eza bien na biso to marché qui mezala pona ko la saka ke to ligne susute do mutabu ke lo muninga ti po bazo raison te pour comme oh basalaki boye biso to tambola mais to buke lo kwa mutu te voilà. Ok, merci. Ça va meilleur que dans la 3D personnes tout ça on va faire. Bon, on a pas si merveille pas grand frère na France, na Paris, Fleury Lumbu, on a pas petit frère na Rambo Telemi qui va mère Aleki, Maleki Hortense, Odoko, na famille qui fois comme Mobimba, ba ya tout ba binga na pesa ngo mbote. Bonne fête, malgré ça ma bé mais na pesa ngo bonne fête. C'est le côté que moment. Fidèle internaute de www.congotempérature bino moko bo moni topé bo yoki nenge banakin topé bayaya kin topé banoko ya kin balobeli par rapport ya marche o egoleka le 31 décembre ba msusu baza pour ba msusu baza contre msusu balobi ba marche ngozo sale matozo kufa ebele mais bango moko bazo kimisa bana bango moko bazala répéter na ba marche ngo or marche ils appellent bien pour na biso pe ba yimboka mais monsieur balobi baza pour monsieur balobi baza contre marche le 31 décembre ba monsieur balobi ezala ba monsieur balobi ezala te ba monsieur ba moni mabe parce que ba kindara déjà ba vena ba okumisa nzambe ba kata ba ba veye ebele ba zana bandaku ya kolia nano ebele ti lelo ba suite mamba marche ba boité mais et empêcher batu ebele monsieur pe ba pesi ba vina bango par rapport ya marche ndenge koleka ebele ba marche leka bat bakufa ebele ba marche ebele ba pia yango ba lingité misu ba boyi marche pona ba désordre pona mboka na biso or ezape bien pona biso ba yimboka wana ngolo bana commentaire mingi ebele te bino bo moni ba image ndenge uti koleka wana profiter na saluer na pesa to merci na ngana maman Rosette la fleur d'amour en direct de l'Allemagne la pesi Mbote na Jordan Kambala Messi Noir l'équipe puisque ba pour na ba gangela wana na pesi mbote na Macron de la presse bonne guérison à toi mon frère na pesi mbote na musée na pesi mbote na bana poto tout bo s'abonner massivement na site na bino Congo Température o eza noka biloka mike
caméra cachée à Chadra Discord. Mais lobby sous bon mon événement. Toko kita sur le terrain, vous avez branché na site na bino oyo. Boko mon événement lobby. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Bisonyanso tobina, Congo température. Eye na mopepe asika. Yaya tobina Congo température. Eye na mopepe asika.